Bah ça kini balé qui sont propre. Voilà vraiment. On va ma bête maman. On beau ça nous a salité. Donc on impressionne sous papa ne lo monter. Ou tu as papa ne lo monter. O comment salité. On a sous bien té. Parce que papa on se perd dans le sens ni. N'ambé tout salité, nous autres nos salité. Au moins on a qu'à couple ko soko et bisi bitumba. Vraiment. On a kala toujours kaote ba kisi. Maman, l'homme c'est ça qui cité. Aux ande bien te ba kiminde yo. Akel luka o ya bien. Pourtant on a salité. Il y a comme une besoin na yo. Tant que nous l'on quand même sur lamba boy odeur. Atayo moko. Donc na ye susu ko pesa mbote na ye moko donc babi ye na Angola mutaleki azati. Donc yo solo do leki donc lukato ye ba yo babi ye donc Jean Ndombele donc bibliothèque internationale. Donc babi ye na Angola à part ye muso azati Jean Ndombele donc bambote na okuna na Angola babi yo oza supérieur donc oza likolo na bango nyonso to peso bambote ya grave. Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos centre bêta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W bomoko mboka bino bomona nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi nzambe azokumisa misho bongo bino bosa wapi digital Momo le caméraman plus suspect au monde mboko to na site ka moko bomoko ya mboka donc so côté na site on a information vous comprenez. Très chers internautes de 3xw.bomokoyamboka, salut. Très heureuse de vous retrouver encore après un moment d'absence. Nous voilà encore de nouveau. Toujours dans votre site 3xw.bomokoyamboka. Voilà. Toi, les sous na cadre émission na bino masolo ya kati ndenge boyebi masolo ya kati to betama solo ya ba fiançailles ya ba couple donc to englobe un peu tout quoi na kati masolo ya kati donc voilà avant d'abord na kota na vu ya émission na biso je vais d'abord passer mes salutations na Yemoko donc balobi Yendaza partenaire officiel ya Bomoko ya Mboka donc Jean Ndombele bibliothèque internationale na kati ya Angola donc il est vraiment ça il est Bomoko ya Mboka eza olala donc il est face à la kaka pour la musa Bomoko ya Mboka donc to pecho ba merci belé donc faut ala toujours wana Jean Ndombele bibliothèque internationale donc voilà partenaire officiel ya Bomoko ya Mboka je le confirme pour to yebi ke masole za bongo. Et voilà, to kote na kati émission na biso, lelo na plateau na biso, na bongi Selibino invité moko. C'est une femme, une dame aussi, donc vous découvrirez tout à l'heure. Ensemble, na ye to robeta masolo kandenge zalaka. Masola ba mama, masola ba papa. Oyo et ça la biso moi bien, oyo et ça la ke to changer ba côté au moins ma bezalaki to lobelango. Dans le fait tozo lobelango la kisite ke biso nde toza ba sainte non donc tozo betaka masolo poto sungana biso pe to ko tirer ba leçon kana o eloba makawa donc on n'est pas là peut-être pour na ko critiquer to pour na ko juger non ils a juste ka masolo to beta entre biso ko bana Congo voilà na on passer déjà na présentation invité na ngai na préféré Yemoka se présenter boye ba eli susu. Bonjour madame. Bonjour. Au côté se présenter na micro na biso Bomoko Mboka balandina biso ba ye banani ozali. Bien sûr, je réponds au nom de Judith Lusungama. Navandine à Stockholm. Et voilà. Okay. Donc voilà maman Judith azawa nanga na plateau quand ndenge zalaka
lelo bakomelaki biso donc bakomeli biso bato ebele talaka moi temps ya absence tozwaki na masolo kati bato bakomi ba masolo eza vraiment ebele mais tozobanda nanu na lisolo moko. Maman Judith toza na problème moko boye maman na biso moko boye akomeli biso par rapport à problème na ye komeli alobi to sunga ye yango toujours toyaka na plateau na biso bomoko amboka to exposer ngo pe na balandi na biso. Et puis là je vous signale que émission oyo masolo kati tozo travailler en partenariat en collaboration plutôt na Congo Multimédia donc .com donc l'émission na biso que la diffuser kuna Congo Multimédia donc Rolanda biso pe à partir na bango et puis et que ça la bien voilà maman la biso a komela ki biso a lobi azana problème na yo ezo préoccupé ye to meka osunga ye yango to beta masolo ngo na kati masolo akati a lobi na biso boye aviva na mobile na ye babala naki ayaki na mwana na ye moko wa botaka avant après quelque temps mwana botami atika ke na ki ne tout ya yo bala na poto babala ni na mobile na ye après invité mwana abengisi plutôt mwana wana mwana aye koya na poto a rejoindre maman na ye. Avant que mwana ya rejoindre maman na ye maman déjà abotaki pe bana mibale déjà na papa ou abala ki na poto. Mais le problème qui se passe actuellement au ezo ça a vraiment problème dans la famille wana une fois maman là qui na chambre na ye papa kendaki quelque part quand des à la kazongi retard et ça dit que papa melai masanga a se retrouver na chambre ya mwana ya jeune fille ya maman wana oh elle n'avait que 12 ans papa wana kei de façon que ameka ko violer mwana. Donc moi n'a pas moni boy tellement que moi n'a pas zappé moi la malamu bon amoni que oh eza papa nanga et tout papa ko ça la boité papa me qui vraiment a forcé a kitisa ilamba moi na et tout moi la cascade akimi ake na chambre maman ake ko la musa maman tala problème papa zo sala et tout maman na bien OK vanda wa maman lundi mobile effectivement kuti mobile na e direct au fongama donc moi n'a pas aki déjà bilamba ya okita. Et par après, selon Mobali, aïe osenga moi si pardon, abilimbisanga na eba kite, zaki masanga na melaki, limbisanga na osala susute. Moi si aibisi avant na limbisa yo, il faut sombelanga lopango. Mobali pe azui tellement qu'il y a une chouette quoi a sombeli moi si lopango moi c'est limbisi et maintenant bazui moi na wazaki déjà na Europe ba longoli na Europe ba tindi na Afrique du Sud moi na ke na niveau Afrique du Sud kuna na famille à moi si do asalika ke akabola mobile na ena moi na quoi de peur que problème on se répéter lisusu. Moi, on a pu connaître l'Afrique du Sud d'accueil, l'Afrique du Sud déjà vie moussous et tout. Vie est quand même moins difficile pour la moi. Moi, on a quand ça qui est aux zonga, mais à mon niveau à quel libé là, na niveau de l'Afrique du Sud. Et moi, on a lobby vérité na famille à maman kuna en Afrique du Sud. Famille à maman pe sikoyo ba komi côté le melaliba la on a ndenga mukiete. De maman sikoyo a bengi a lobby déjà limbisa mobile na ye. Asala nini na problème oyo ye pa lingi na eko boma libala na ete donc to ebité yango problème ezawa tellement nga na kokalanga ko répondre maman na bisoté on a préféré na inviter na nga sunganga moi muke y compris na bino balandi na biso ya 3w pa bomoko ya mboka ya masolo akati particulièrement bo mekampi ko contribuer pour émission zo les cas des gens en direct quoi. Donc, monsieur Zolé, quand live, beaucoup qui benga pour participer de toutes les façons. Voilà. Maman Judith, na habité na masolo na ucho loba ya maman na bisoana. Selon yo, munya onde ni. Bon, décor ko loba boye. Moni makamususu Zolé kalamokili. Ngala comment benga ngo bêtise. Dans le sens que mobali moi sinayo okuti na bana et par après olingi osala susu bana ya mwasi wana mabe
obosani ke bana wana pe baza bana pona yo. Bon, pour moi, je peux dire acte papa wana salaki. Yo uti koloba awa ke non soit alangwa ki. Mais ndenge toyo kaka. Que non eloko oyo sali na se ya kwitse ko kana o déjà. Bon, on ne sait jamais, peut-être même sous pesa droga moi na sala eloko mo bo ya marque wana to éviter. Mais pour nanga da quel côté ya maman? Maman soit disant soit qui soit cadeau ya lopango. Je ne sais pas, affection ya maman na moi na hein et bandara na libumo. Tant moi na bandi ko bouger, oyebi déjà qui na zemi, affection et bandi. Et la femme a parvenu que atinda moi na ceux qui en Afrique du Sud va faire déplacer moi na pona bolingo na ye soit disant. Pour na ko loba maman excusez nga sikozali. C'est une grande erreur oyo salaki. Mobali aza mobali. Mwana aza mwana, il y a une différence aux hommes. Bon, nga na ko loba boye. Cadeau wana. Est-ce que longo la passe ya maman wana kata motema na ye? Akanisa ngo sute. Mais si kaza yé mo kwa yebi ke non, mobali wana sala e mabe. Cadeau ça n'a rien à voir pour moi, ça n'a rien à voir que non pour mon toi bossana. C'est qu'elle a fait. Ce qui papa wana vraiment pour nanga ce qu'il a fait, c'est pas bien. Toujours remarqué ba papa mingi bazo sala yango. À cause de moi na moi sinaye a violé, a comme sombile babilo mo boye andenge na ndenge kat nandaku et par après moi na commis en différent nandaku. Mais na quel côté ya moi na wana aza vraiment moi na moko aza très bien. Ce qui balance sous comme père ko ndima na ye. Na to aza moi na moko na remarqué que aza bien éduqué. Mais maman eloko wana yo salaki ya ko ndima lopang. Na place à pardon ya papa. Pour nanga vraiment au salaki mabe hein. Au salaki mabe. Et puis papa a ko sana quitté, ezaki quitté ezaki eloko moi kanaki. Ozomona. Pondé na kina ko se retrouver na chambre à moi. So vraiment ezaki quitté ana moi si mobima na kata ndako na ye. Elo oni quitté ne si sango pas maman te ki sango pas moi. Pour nanga vraiment ezaki na quitté c'est fort archi fort. Voilà. Donc, conclusion, t'es quoi? Moi, analyse, il y a maman Judith, il y a sali par rapport à ce sujet. Donc, maman Judith, pour yo, papa wana sala qui en anko, ils a quitté. Pour nanga na olobe za quitté à kanango déjà, ils a elo mo za na ngo kati na mutu na ye. Parce que tout le monde a même sous mutu à langwe. Abandi ko loba du n'importe quoi, sali boison si boye. Mais où est comme un niveau ya viol. Azo yeba ki azo kitsa couper na ye. Azo yeba ki skoto lo bani. Azo ki moi na place à maman. Akata ki moi si na ye. Siko maman lobi ke a viola ki pété. Donc azala ki juste a linga ki a violé plutôt mais et ça li que moi na ki maki a violé. Donc pour la maman le fait que moi na ki maki a violé donc ils a déjà et l'autre côté quoi. Donc pour na lobi l'autre. Excusez-moi maman ici cosa. Pour na ngai ala ki si déjà ils allaient na ye. Parce que et l'autre oya salaki malgré la salaki a monté. Mais ce qui moi na par exemple la boyaité qu'on peut ko salema. Toujours karaté qui m'a toujours so ndengeni. En réalité, papa n'a violé. Pour moi na boyaki. C'est ça. Donc tout le monde a déjà que l'erreur a été consommée. Donc tout le monde a ici déjà violé qui. Mais bien sûr, c'est ça bongo. C'est violé qui parce que à quelque s'est retrouvé dans la chambre à moi et puis il y a qui t'a coupé, tu vois. Pour nanga, ils ont déjà violé. Ils ont violé parce que ce monde ndimaki, tout chakra ce monde ndimaki. Donc c'est ça. Donc pour naïo, le fait que maman wana zonga na mobile wana mérité pardon wana te. Azo mérité en te excusenga, mais ils a pardon mon bêtise parce que yo salinga mabe. Aussi ninga soit disant pardon na le pango. Mais non bossa na jamais au minimum le contact à maman na mwana. Mais tu ne trouves pas que ça faute ya maman wana pour papa wana a forcé te quand même pas comme maintenant il va repousser moi la nem musika na e pour que ye azala na mobile na ye à l'aise. Bon quelque part oui. Côté musu na ko pesa papa faute union sauté, maman peut faute union sauté. Mais pour nanga na ko loba bolingo za pasi. Balbaka on aime. Ça on lingi. Au kabana pe na mobali oyo so lingi za la pe pasi. Mais faut ta la pe grandeur à likambango.
foyer ba ke non des aboyé magaza mbali nangai to kutani na ye mais loko o ya salinga eza bien te. Alors pour nga ko bo ma contact ya maman na mwana eza eloko mobo eza vraiment mabe. Ozomona papa wana aza vraiment na faute ya grave parce que a ozaki eloko mobo o ko sala te kat na foyer na ye. Maman andimi pardon wana mais pour ngai pardon wana eza natali tomba mon côté eza vraiment pardon moko empoisonné parce que ceux qui lelo et que baboti na epeli susu comme pas ko violer bana ba bota bango balé baza déjà na bana mi balé ah qui c'est m social salango déjà de le batang ba ki ba bébé mobala abi wana ezaki na onka milieu mabende la taki to tika ko sa milieu mabe makambo ozomona likamuke kuma kana kisa au nom de Jésus moli mabe mais quelque part ta muto sali mabe o sali mabe ndima yango ye mo pe conscience à papa yebi ki sala ki mabe pourquoi azo pe sa cadeau azo pe sa cadeau parce que yebi ki sa ki mabe ozomona mais pour nanga pardon na ebité na miche la place tanga excusez-moi au sali vraiment mabe ya ondima lopango comme tu es là je ne sais pas aux âge ni mais muto akokipe ko sala mbongo ya kasima kena peur de bon mo inanga ya mwana ngai kine so wapi akitelenga na so ki wapi je ne sais pas pour lelo so mwana wana akeko se retrouver si comme mo boye kaza bien te banani baza responsable nango ils ba parents on a les deux parents et surtout maman aza mwana yo aza mwana papa on a te donc voilà. Donc voilà to ka toujours na cadre lisolo na biso yo to lingis ko to côté un peu na moi sujet na biso est-ce que pardon ndenge zalaka na couple na lisolo to beta so mobali a commettre moi erreur moko boy moi bêtise on le voit presque na ba couple belé na ba fiançailles belé na ba ki copinage pe aussi ce qui mobali a sali moi erreur au moins moi si avant na limbisa il faut afutanga donc fa futa to ebite système wana ya ko futsa mobali a monde avant ko limbisa eza bien na nini pe eza bénéfice nango eza nini na ba inconvénient nango soki okokyo aider biso momuke ngana koloba cadeau eza bakopesa mo pe na ndenge mo ya esengo na cadeau anniversaire ou bien boza bien na mobali pe na ndako asali surprise apesi cadeau. Je pas dit que non salanga ka mabe pour pesa nga ba cadeau et comme habitude maman pour lelo o salinga mabe o pesinga cadeau lobi kuna so salanga so mabe o pesinga cadeau parce qu'on a comme nga moi ça ba cadeau buzoba quand même pour ngai cadeau ça n'a rien à voir avec le pardon donc ezakutu elo komorote parce que mabe eza comme mususu cadeau pesa elo mususu. Mais ils ont un système on a qui non pour mi bali ba sala yango ya soit sali mabe a une stratégie mon boye que non chérie limbisanga tu vois je t'aime après 6 mois so elo onya opesa mais entre temps ba bossa na ka o yo sali moto et l'on jamais dans mon thème ils ont toujours kata mon thème. Mais maman je dis tu ne trouves pas que basi yango na o pe ba accepter ba cadeau yango to oyo ba tindara mibali avant na limbiso pesanga cadeau parce que tout le monde a même na poto na ba couple mususu mobali a sali erreur a sali bêtise tout oka moi c'est bino avant na limbiso bengisanga leki na poto aya comme ça na limbisio donc tu ne penses pas que biso nde basi ne to tindara bango ba koma na bango ko to poussara bango ba sala biso ba cadeau ana ah quelque part le but vraiment oilo comment ils ont tuya biso basi ndeto komisa bango bongo moi si akoma le koso na ebité so pe poani moi si akoma le koso mobo ya buzoba entre temps so senga mbali cadeau wa sali o mabe salanga boyi pona limbisao est-ce que pardon mobali yango oyozo ozolinga ka peselo yango cadeau est-ce que ou tu vraiment au fond de lui que kati na vraiment dina za OK na pesa moi sinanga boyi po limbisanga yi pas mobali yango na comment on déjà habitude ah na sali Jeanne mabe na sombele ta fleur to na sombele to nini biso basi to linga ba mobile na sombele mobile comme ça na dossier mais pour la ba maman na Sabino so papa zo sala bêtise la ki sa yeki azo sala mabe ko bengi sala ngande ko na poto yango te otonga libala na biso yango pete o sala ke non et comme habitude mo ke non o senga ba pardon pour sala nga mabe non c'est pas ça cadeau eza ba cadeau na lo bango eza ba cadeau mo empoisonné.
Donc ils ont un cadeau empoisonné pour na yo. Si ko pour na basi wana o pour na bango cadeau na ya moni qui a bénéficié na e. Donc pour na ya moni na kuta pour na limbisa e asombelenga boy chenette. Même na kine, ils ont na pototé Bien sûr. Même na niveau kine, comme moi si o asombelenga chenette, asombelenga bag. Yango na limbisi asombelenga blanc matoy. Donc, ils ont déjà le mot boy, oyo etika na mitu ya bato. Mais vraiment, on préférait tout longolango parce que mon balipé, na suite à bakado, a elio mbandanandaku, na suite à bakado, a baby selio bana, na suite à bakado, azo sala o mabe e koki ko mema ope même na liwa. Donc, pour nangai, na uti ko bango tout à l'heure que mabe, izaka mabe. Pour les locaux, il a un peu malade dans ndako. Na moni mabe na yo, mais na sali semblant parce que au pesinga cadeau. Ah non. Voilà tiens. Voilà. Donc on a eu cadeau, on a vraiment un cadeau empoisonné, ba maman, ba me camper ko changer mon comportement na point wana. On a changer vraiment parce que ils a mabe cadeau, ils a bien autant au anniversaire, bien papa c'est peli a pesa au cadeau. Ndenge za la kana bolingo. Que non à ça la ko ba cadeau mon boitan wa sali o mabe wana eza su cadeau tie moi si mo so akomela biso ya lobito mekampe ko lobela mibali oyo bazalaka amoni likambo na ndaku na ya koki olobate aki ko loba libanda net par exemple mibali azara vanda na moi si na e ba mesana déjà quoi mobala lamba ne fufu surtout na niveau potowa komba nenda ku asokola basani yesiko par après netake pas muninga ne moko ba moni ke biloko ane sala marate donc ya sala ango ce comme ko jeûner donc on a évité madame Judith soki ozana moi selon yo quoi musala ninyo mobala koki osala na oyo moi ça koki osala te na kati ya couple na kati ya so bozo vivre ensemble quoi. Vraiment, c'est qui dans le pour la question là. Et ça passe. Na poto awa. Normalement moi si to mobali to edanaka. Mais biso basi. To koma vraiment collé qui ça côté kuna ba maman to bongisa. Na kini mobali oza pas mobali na yo. Jamais quand même côté nda mobali lamba fufu ça va bouiller. Mais na poto comme habitude. Outi kayu zongi msusu papa tuni biloko réponse au pesa biloko ezala melama fufu nao donc ezali lo mo boye et comment ça la pe passi ba papa ba komi kolobela ngo trop et comment ça la pe soni surtout likambo lamba fufu donc papa koki lamba fufu te pe fufu apoto to lamba ngo quand même na makolo te non maman Judith et là tout ça là on a maboko moi te ko beta non karaka pe allié na. Bien sûr, mais il y a un rôle biso basi toujours aka. Mboka mundele. Nous sommes des Africains. To bungi sa culture na bisote. Pour ngati na koliwana na Congo, na tika na ko mona teke non mama na ngai atinda papa lamba fufu. Asala yango jamais. Mais ara na poto to komisiango lisano. Ni bali bakoma kolamba. Akoti cuisine. Basi pe mso yanko azwi ache na oglak ache manzaka na ye ikola mesa ayebise Paul ye langa polambi osisi katelanga ndam abosani ke papa muto alamba kiango papa yesu ko servir ye monte zaka na cadre bolingo na boité bolingo mais quelque part bon papa koki ko sala moi surprise oyo uti na volonté na ye que non quand même na mekana ko sala moi na surprise ba uti kayu alembi asali moi fufu bolie moi ezaka ya kotinda ka wana ndi yango ni pesa mabezo ko isa biso ba mama ezo pesa soni l'Afrique ba kuma ko lobela biso surtout soki ba mama mutu ba bikeno ola misa moi ane fufu mama e ngoko ko benga boni boyeko bando kenda poto ko la misa moi nga fufu donc eza ba bilo mo boito bongisa mukie eloko wana ke ko za ngo keno papa ko kine ko sala moi surprise pour na mama que non alambi fufu apesi yo mais à l'habitude que papa lamba talaka mais akoko sokani quand même basani bon akoki ni ko aider wana za solo akoki ko aider pour na poto to za vraiment msusu za yo na mbali na yo oza na famille et surtout soza malade papa akoki ko aider pour aninte voilà. Donc si je comprends bien papa akoki ko aider au cas où maman za malade demain. Des biso ezala des fois tout monde aura lamba fufu
sala boy bon na ebité même nga papa na nga zaki soki anyati mo mabele na ndaku so mo likone nyati mabele tellement linga onyata mabele te fazo akombo alekisa donc wana batindi ete ye moko za osala ngo donc pe ba maman batika kotinda ba papa ba sala na volonté na bango to ndeni olobi bien que non papa tango azalaki ye moko sai nini akomboli mais biso siko na poto ndi nazolo bato kuma vraiment kolekisa et comment kalika muke pangoselanga ndako kombelanga ndako ezo dimine pe bolingo papa zo baene yo moi si obosa msala te obo bonsanda kuno te obo sa eloko monte ce ko yebisanga libala ngoka ya kombo ba rôle wana biso to yebi na Afrique non que non eza moi si muta joua ba rôle wana nyonso tout mais papa so linga aider eza mabete papa koki na eko aider parce que eza na cadre bolingo pe que non moi sinanga lembi na aider moi ekomi vraiment otindaka nei wana ndi mabe donc pona yo kotinda ekosala mate donc faut que papa asala on a volonté na est-ce que papa o pe bazaka ye amesana ne nango te neti nga penda mbali na nga ye amesana na ete kosala musala ayebi nango te so tindi to yebi se peut-être te chérie o sala moi o sala te parce que akola nango te mais ça mobali mususu amesana na ebongo akena moi cuisine na ye asali alekisi moi serpillère na ndaku siko o ya mesana te wana donc faut tala ke kabona miso sala nyoso yo les beli bavanda surtout na poto même chose à 15 ans 10 ans qui célibataire ayebi nyonso etanga mi cuisine ndaku oko senelote donc ponanga so papa si amesana na ebongo mais yo yebisa ke non ngana jouer ba rôle na ngana kati ndako papa wana o ba umela ki célibataire wana ba kompe ko pesa moi bien te na poto o lambi na o bien mo be re msuna kala msuna kinte ba no mona msu mama lamba e mabe ako juger o te na miso abato mais ce qu'on a poto comme ça zoli faut ma belle et continue ake apandi sango libanda encore mibala poto songi abi mwasi na ngai ba olamba poani exe ya koyeba mingi avanda ki célibataire ne belé ye moko akoma sikoyo ko corriger mwasi or que ko corriger moto eza bien mais comme pété ki comme lokwa nzimo ya ba papa musuba za bongo ya donc lamba na malamu te bando ya lamba malamu te nyoso mabe parce que amesa na guna ye mais ba papa ce que bénisse mwasi au commun maman ensemble mais ça na elubu na ye tika olobaka otanga zaki nga moko non olobi bien que tango zaki yo moko mais tango bali mais ça na elubu maman so sali erreur moi le bal ndenge mo ya bien mais ça te yo ba camarade ba ye ba vandi Janine loko za mabe na miso bato c'est pas bien na yo ki o mo mabele te ma yesu kwa sokola pondu kwa mtaso ko elamba abiki o amunyongo so indeni pona ngai vraiment ba papa bo meka ko changer corriger moi sinon tango za bien mbali que non sala so ndeni wa c'est pas bien donc papa bo meka o changer ka ndenge mama Judith aucholoba donc mais ça na loboko a maman donc ata lambi soki bien te selon yo donc mais ça nango ka bongo prochainement ebisi na ndenge na kata chambre non maman moni faut sala boy donc c'est un peu ça pour que couple na bino ezala malamu et bon c'est comme maman Judith selon yo mibali yo bazalaka le problème na kata ndaku il faut amemango libanda comment tu le juges quoi au juge bango ndeni tu les juges baza eza na ndenge na bango ou soit eza nango normal ou comment Mibalo bana secrété dans moindre likambu ole moi ça qui koloba libanda mais mobala ki koloba surtout problème wana nazo comprendre te mibali ba komi songi na poto koleka basi mobali msuta nazo beta lisolo ndako ne kwanza mwasi et puis dans aussi ça lisolo tuni lisolo beta ina mwasi na ngana parler nazo beta lisolo ndako na ye on dirait ya koloka ba papa na Kinshasa biso tant to kolaki ezalaki keno ba maman ndi mtu bazala ba songi mais na poto siku beaucoup mo jouer première place na ki songi pour la nini oza un problème na ndaku na ona mwasi na yo okoki kolobela ete na ndaku okembala moko
libanda obandi ko raconter de bêtises que non moi sinanga kutoza boye moi sinanga za boye pona nini te ovantisa moi sino pona retourne et puis maman Olga dialogue ekufa na poto entre moi si mobali ezala sauter mobali to moi si au préféré akende ko tonga que avanda toi solo na partenaire na eto na mobile to na moi si na c'est pas bien et loko wana ezoboma mabale ebele na poto parce que songi et en plus koyeba kozanga kosolola na ndako eza te dialogue ebunga mobali msoko uta mosala amoni lo moi sepe na mote abombi na kati ya motema alingi koloba pete akota na chambre ye abwaka mikuna kuna abwaka mikuna emsu bosolola te mais lobi okoyoka ngona mato ya bato ke non yo mobali no alobaki ke non osalaki bozongisaki boye mais papa mpona nini ovandisa ye mwasi na ote bosolola mama mpona nini oyebisaki mobali na oteki en tout cas eloko osali na sepe nango te mais na poto nayebi te so mpe ekoma façon ya kodesefule baloba nini ya kodefule nayebi te ekomi lokola buzoba mpo okomi esika na matanga bado tanga masolo ndako na yo masolo mwasi na ya ndako na yo banjo beta ok msu na fête obandi ko raconter de bêtises pour ndako na yo na kati franchement papa abolimbisa biso lelo vraiment tozi moi par ba maman quoi po bino pe boza mo ba fa ebele quoi donc continuez maman Judith pour ngai eza nango te ke o muto avandi yo te ngana moni na bombi mingi fona bimisa mwasi nanga boye mobali nanga boye mais quand même bomi vanda bo solola bomi kana ko tale loko wana ko tonga papa to mama libanda eza nango litomba mon côté donc au mona na kati malbate au mona mama mususu papa mususu plutôt ake na yake loba mwasi na ngai asalite abongisaka ndako te cuisine kutu koloba te donc aoke tonga mwasi salite mais papa yo eromoni mwasi salite wana yo sali nini c'est ça pourtant ou déjà ndako eza salite to bano mona so papa uti musala akotika na ndako so amoni ndako salite regarde nizala pa nani pa maman Alexis sin mo beka sepe nango te ata lobi te mais maman ko comprendre que non mobile nanga kuti ndako salite emso yebisi bino bana mobile nanga sepe te tande bo salenga ndako ozomona mais awa siko na poto ekomi nde mabe oloba na mama te réaction mo te ozowela kokende kotonga omonte ke système ngo ya poto ya kokabula misala eza nango mpe ka malamu so totali bien muna muta s'occuper na mwa batache na ye comme ça wana muta ofinga mninga aza salite te oyebi mama Judith dernièrement nakendaki na couple moko boye tokendaki visite na couple moko boye ya mindele tokomi kuna mwasi asali basalade na ye et tout tolia après avoir kolia dès qu'ils allaient à biso africaine na qui non a soka basani non laisse ça c'est le travail de mon mari c'est lui qui fait ça oh nabi non je vais l'aider quand même na qui na sokol basani et tout oh mais na mona quand bavancho a bengi mobali na ye chérie viens dire merci à Olga elle a fait ton travail franchement et puis son mari est venu oh merci Olga vraiment et puis bah au vivre en harmonie en fait et ça les un peu et ce qui s'enga mais j'ai aimé au moins façon à bango n'habite ce que biso africain ce qui vraiment bilo rabon et abomination n'habite ce qui biso de comme son abomination ou et ça quand on peut cas normal quoi où ça passe je sais pas maman Olga t'as bien dit que chez les blancs pas biso ba tout monde te pour ngai na loba qui tout à l'heure que est déjà mabete mais o ezake ozu mobile na yo lokwa moi musala si ko c'est que moi si wana zo mobile ne comme moi musala bon chez les blancs c'est normal hein bakabola misala dans mobile si je comprends bien mobile a sokola basani mobile a kombola ka pona ye akabola bongo amonango bien parce que pas mindele c'est normal mais biso nous les africains c'est pas bien parce que maman Olga nde ozawana ovena mobile no awana poto to mama bobengisika mama bokilo aye ovandi obando sa papa misala réaction maman akotomboka to wana to sa moi semblant sérieux wana
ata osali semblant ozongela habitude ezaka obaka non nde eza boye Jean to Paul Kombola eza babilo omo boye oyo tomesani yango vraiment te na bamboka oyo touti papa koki koede eza mabe te chez le blanc eza normal mpona bango nde bazwila yango ke non mobali bakabola misala et tout mais bapapa mpe quelque part eza bapapa mosusu mpe baza nko awa na poto toza na bafamille te famille na ngai eza yo premièrement mobali na ngai yo ni mutu koyede nga premièrement deuxièmement mosusu oza na bana bakoki koyede mais yo papa mosusu osali mpe kutu te mosusu osalaka mpe te okendaka mosala te surtout baoyo asongisongi wana oyo babimaka libanda mwasi na nga boye bango nde basalaka te ozwi makolo no ovandisi otiango na mesa ozozela nyonso nga nasalela na Facebook obandi koshota na Facebook osololi ti so sisi ozotuna nga fufu ebeli quelque part bapapa eza mpe mabe na encourage bino mpe te na critiquer bino mpe te mais aide fo ezala toza na bafamille te mso mwasi mpe azoka bien te aza malade mais tu voulais faire semblant c'est comme si ke nozomona ye te manzo ozomona nyonso ezoleka na ndako okoki mpe koyede botika mpe kibongai ezoleka trop pa bapapa nga mwasi jamais nakoyede mwasi mpo ani te aza mwasi nao okoyede ye donc voilà donc si je comprends bien bapapa so bomoni mwa eloko moko boye miso na bino ebeti kote mwa salite ezali zwa kaka sala na place ya kokende kobima libanda koki koloba et tout donc c'est un peu ça mais mama tinda papa te bon maman akoki mpe kosenga aide pa papa ke non papa s'il te plaît saelanga boye mpo nga nasali boye nazongisi boye soki papa aza na bon humeur aza na ye bien mpo papa mosusu bana baréponse ntango osengi aide oso ozwaki déjà ya yo mbala mo nosala te donc akateli yo eza mpe mabe mpo na nga aide nsa lobaki aide eza mabe te papa okoki koede biso nde bamama tokomisa yango habitude te donc voilà problème mosusu bapapa bazodéclare bamama poto salite leki donc bazaka wana ye propriété na ye ka nzoto na ye donc alati bijou na ye asemake na ye akangi bafoto na ye atie na Facebook mais ana temps ya koprendre soin ya toilette na ye te ya cuisine na ye te ya ndako na ye te yo koki oloba ndeni mpona bamama vraiment bamama tozobebisa mpe image ya poto quand on était en Afrique tozozwa poto lokola paradis toye awa tokoma lokola ba nayebi te tomibenga banani tokoma kolinga salite lokola eloko mosusu mosusu oke na ndako mosusu okokomela ata mai te otali kaka boye ebebisi yo na motema mpo ani mama avandeli Facebook kosolola aza ta na temps akoki mpe ndako na ye te mama otiaka bafoto azopublie chaque jour apubliaka bafoto akeka asokoli nzoto na ye atie maquillage ase maquille après akangi photo toa na Facebook mais na ngonga wana kaka soki atie photo na Facebook so bito bimela ye na ndako panique catastrophe ndako salite bamama na ntongo sala mosala ya ndako na yo bato mosusu bakoma azwa raison na kayo eza bongo te ata so nasalaki na ngai ata so nakendai mosala eza na bajour na ngai natiango mpona nini nabongisa ndako na ngai malamu mais bilo mosusu eza nango ye mosusu ya kolokota na ndako lokoti quand même ndako ezala c'est ça ndako ezala propre mais na poto vraiment sans blague eloko wana osoulever eloko mo vraiment eza motuya salite ezoleka na bamama mponga nayebi na niveau ya kine avant obima quand même na ntongo faut d'abord olamuki ntongo osali mosala ndako ensuite oyebi ke non na osala bobo donc faut lamuka de façon ke osala na mosala na ndako na yo après nde ocontinue na bacourse na yo n'est-ce pas eza bongo mais awa na poto tokomisa moto mosu akosala diplôme 30 ke otala ndako na esika lala bilamba oji onini okota olala na mbeto wana te mais wana mpe so papa abimaki oloba libanda papa azani kaka mabe papa aza mabe te papa alobi oyo ye amoni mais pourquoi pas papa asolola na mama quelque part moni mpe nakoloba nakozonga mwa nsima kisongisongi mosusu yosala bapapa parce que trop c'est trop
Et là, papa, je suis là, à solo linaye. Que non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Ce que tu as fait, c'est pas bien. Mais moi, si, aux huit, au bétian, au cara. Alors, mon bal, je crois que ça, Andeni. Surtout sur moi, c'est bien qu'il y a un poteau, donc à Tabakabouani, à Zana, et soit à Lingita Bimine de la Kei, et elle est là, sa maison, ils sont fous, quoi. Alors, je te le coup, on a pu sa tête, na ba maman. Parce qu'il y a des non, on a poteau social les alliés, on a poteau et des alliés, à cause on a vendu. Tous les bons qui s'appellent Babylon, on va gouverner les balles, les aussi là. Ils ont bien été, les balles, les alibala. Les balles, les alipambolés ou tipanzambi. Mais la pote comme Arabiso basse. Et si ça tient, ça tient. Si ça ne tient pas, maman nini. Aza mobile na yo, aza mwasi na yo. So ma beza li bo vanda bo solo la. Bo solo liango, bo lobe liango. Donc pour nga. Ba papa so ba komi ko kinde ko loba rappeli banda. Parce que biso ba mama tozo lekisa. Bakolo beno likamomo même sous lelo lobby papa zozongela mozo yokati change mes ozalati papa osalani a mona ke non yam susu na tongi mo sanga libanda yo matoye batu mususu nda o changer ça faut changer donc voilà donc papa préféra kende na ye a tonga mo sinae libanda ayo ke la on ndenga libanda apanza mo sinae sango mais au moment que ça peut ka salir personnalité a yo moko pe papa pour une fois babi a besoin déjà deux personnes beaucoup mieux au moko ceux qui au lobby par moi na libanda y compris na yo pet y compris nanga bien sûr mais papa siko nangonga na siko salani parce que azo te ayo azo lobana yo pour balobaka une fois c'est pas une coutume mais la coutume commence par une fois a lobby na yo lelo lobby soit zongeli lobby kuna soit saliango lisusu kali kamomo papa azo zongela que yosko comme ça la lobanika alobanika comment tu que c'est pas bien c'est que papa mususu ebisi biso abi mama bo meka mpe ko sunga biso ba mama bazana moi problème ya ko sokola nzoto. Dans la poto na ebité nga na ebike na Afrique to sokola au moins ce qui m'a exagéré peut-être 2 fois mais à la poto na ebité so ezaka malili na ebité pour papa msabi moi c'est alibala quand même avant que matambe tuna mobile il faut d'abord sokola le kana douche alors que ma maman mususu donc quand ndenga sokola ki na ewana donc yepo na e à la poto quoi na ebité ce que vous pesa ba maman moi conseil place wana comment moi si awebi kezo ke komatambe to là là mon côté quoi na papa comment que se comporter na nzoto na ye je sais pas ce que la maman a dit pour ngai na koloba ba maman bo excusez ngai zo sopa biso izo sopa biso na sens nickel oui poto bosani propre na kini ta ba papa ba kitaka ba luli biso ba mona biso propre yo yena ndaka papa ovandi na libala po koma na yo chef ya salité to chef na salité. Pourquoi ça? Voilà moi si ozo keko là na mbali na mbetu. Faut ozala fraîcheur mo bena nzoto na yo. Mama uti libanga. Oye oche makona mesa olie fofoto ki donc otamboli moi mobimba osali so musape kayon so pe ya makasi ozaki ya ndenge nini. Mabi ana poto batokana ba. Aha. Et surtout ma maman quelque part nazo comprendre bangote. Ba maman poto bakosa na soutien inani asokola angote. Et là bazo bosana. Et là bazo bosana okoki ko changer bilamba. Mais entre temps so soutien za bisalité na nzoto. Na libando oza propre. Mais solo mo ezo bimakati parce que soutien ozo toka nango. Soutien c'est le mot ko changer même chaque jour. Mais ko somba caleçon na poto soutien basi na poto comme bango ngambo. Oh c'est cher. Mais maman, c'est cher. Keneta babisika mo ezalango ba moins cher au somba. Yo maman zo ke la na mbaye na mbetu so ama peka. Dodorant na poto bosana dodorant. Oyebi ta pris à dodorant na poto ti. Et en plus sois intime et ça il m'a sous-souté. Na poto ça m'a na kala em na toujours na ba maman em so atindio em so sombelanga hydralin. Oui, hein, on a évité, à niveau avec une penza, quand même, il y a de filles qui prennent soin. A vu que quelques mois après, il faut ça la
ben intime na yé. Donc alors que ah vraiment maman va s'en foutre tellement qu'elle a déjà na poto donc le quoi comme la poto a commis comment on Dieu a gagné mon bal yango a commis yé ata yomoko papa supporter ba solo na ya nzoto yo wana mpe msozo ronfler fongoli munoko ozo lala ba maman to bongisa yango tozomona mpe msusu papa kimi na keluka mwa feti na Kinshasa kuna na kini oh mobali na nga kutu okomi obeli kipeleke c'est awa mobali mabe mobali mabe te maman ozo bossa na salité donc o impressionnant sous papa ne lo monter wa tu papa ne lo ko monter o koma salité oza sous bien te parce que papa se perd dans sens ni na mbetu salité na nzoto no salité excusez-moi hein ezana ba papa msusu ba déclara azana mama na mbetu ah eza masola kati donc tolo bela nyoso azana mama na mbetu mais au moins solo mo zo dégager à côté de msusu taka papa comme la point à côté ndo ke ko sokola vraiment nga na yebi kutu moko mobali na ya otinde ba bundela ngo bitumba to kenda pe ko sambela makamba donc mobali na ye moi ça kenda ko tambola ke ba course na ye mobali azaki da besoin na je sais pas ya muninga tindi okendo sokola peut-être ayoki o mwa solo moko boye ya bio non na lembi no sokola lobby mobali bi ke sokola bi ino sokola ka lobby mais nga na bi kendo sokola na lembi wasi pa chete tu mobali pe na kanda na kei azui karafi ya mai aye asopeli donc sopela ya sopeli bitumbe bandi wala bitumba donc bitumbe bandi bitumba est grave quoi moi c'est pas si mindela à celui qui en a qui pas parents et tout c'est comme moi ça qui expliquer ba parents ah betingai tanda vimbisinga eza pona bebe ngana ki na lembi abina sokola na yesi na lembi c'est ko tande nga vimbisingai c'est que mobali le fait ba parents ba bengi mobali mobali a ki soni mobali abi maramba soni bon no ke samba ndeni pa ba parents na ke c'est bon que aboye ko sokola c'est que biso to be note to bengi mobali ki ba parents ba bengo zo boya ko kende il faut que mobali bi je peux pas ce sont de bêtises na kende te donc mobali aboya ko kende donc moi si après moi ça a expliqué biso quand même to zai ba to comme azaki na mo ba ko vimba to kotelie ka ona to bia yepe abeti obwendeni mais to ke quand même to aba to bi yepe ko sokola au moins na kati ya couple ko sokola bisi bitumba vraiment ce papa tinda kia quelque sokola parce que papa mona ki keno comme na suka donc amour est un ami amour na potondi kufa papa zaki peut-être na besoin na papa beti ba calcul na ke ana besoin na yo na mbetu c'est ça pe zaki déjà butu obima papa c'est ça dire calcul que nous maman et amour boye na ozwa maman jusqu'au maman ba continuer tamu boya salité ba continuer tamu ya bienté atabino ba maman bu mekana ko bongisa photos abo peto na nzoto ezaka ateke lamu ki uche maquillage likolo salité bato bazo mono neti ngali menzo au fond de toi très sale c'est pas bien to meka ko changer non toujours moi pe mi bale belé bazo tika na bango biso akena eko lukesika mo eza bien aluki mo yo kanti o na kala toujours ka ote ba kisi maman blom seza kisi te ozande bien te ba kiminde yo akeluka o ya bien pourtant oza salité il y a comme une besoin na yo tant que nous lungu quand même sur lamba boy odeur atayo moko siko elo maman ba bossa na odeur wana so za na odeur yo moko yo kangote à moins que soko tiraka tension na yo okomi yo kango mais ça il y a d'autres femmes oyo ye moko yo kangote non il faut mobali nonda yo kela yo ango donc ye soka yo kelo ango quand même ayebi so kendo sokola mama yo tete pour ngai mama lukuta moni tozala kat olamu ki na ton mama Olga em so sali mo misala yo mo sentu em so toki mutu sana sola nzoto na ye so komi na sola nzoto oyo ko indisposé batu wana eza siko sola nzoto mo ya bien te sola nzoto mususu eza na ebité baloba ni kimpuka so to bota mala ngoto ndengini sola nzoto mususu eza ngo ya salité siko sola nzoto ya salité wana ezo senga fo sukola faut que nzoto no bopeto pourtant déjà mobali atinjo ki ko sokola peut-être ambolinga na mobali na papa yo kai solo wana ti akomo yo kango après parce que à sentir que ozaki no salité obomba maki ozomona pour basi musu baza bon elle fait semblant c'est comme si elle est propre 2 jours 3 jours to 4e jour salité na yo bandi ko bima pa mobali wana
tu vois pas que y a toujours perdre ma balango. Comme papa mon robo, garçon mon robo a comme les pébis le billet, moi si naïe aza fiancé naïe quand on baba la nité abi azo kaye solo, mais azo kaye solo munoko, mais elle ne sait pas comment koyebisa yango, surtout que aider à formuler ba phrase nini pour qu'elle obéisse moi si moi ça se sentir vraiment blessé té asandé nini. Pour ngai papa sola munoko ekoki kozala mususu asa na problème ya ko babenga ka carie dentaire. Eza na basi mususu bazala babenga on soki maladie moko héréditaire. Eza bilo moyen monsieur ya famille. Musu a brossakane kitoko aza na épé bien mais aza un problème à mino. Alors yo maman tant oyebi que aza un problème à mino. OK comment on attend les dentiste. OK mon dentiste. A soigner yo mino. Sola munoko mususu eza kozanga ko brosser. Na poto ato koma ba mama lamu ki na tongo yi wana na sheket na cuisine aki mama ki kozwa allié so pe mpa boni mama ata yo moko ozo bossa na uchi kolia skolia so biso ba ketonga okeno yo ka yeso monoko ba toi na moni ba mabe mais ce qui vraiment est dans mon maladie soit tout dans la carie dentaire va te faire soigner et voilà. Donc papa on a siko aroko aider mon ndeni parce que abi aza fiancé na ya lingue mingi aza kitoko et toi aza propre mais un problème ezaka wana maintenant il ne sait pas comment koyebisa ye ba monini au fois formuler pour moi ça se sentir ninité quoi pour ngai papa so lingi moi sinayo bota courage yebisa ki chérie na ebité eza kozanga ko brosser ou bien on a un problème en mine je ne sais pas. Mais quand tu parles, je sens vraiment ça pue. Nazo yoka vraiment solo mon boy. Alors, on a montré qu'elle est trop direct envers la femme. Trop direct comment? Donc bazala direct comme si papa a besoin d'anga bisinga que non chérie, j'ai besoin de toi. A même ba mon chambre ya direct. Bon ce que ma beka est comme indirect. Pour ngai, ils a bien, yebisa moi sinayo, alingi yo. Au lingi moi sinayo yebi c'est vérité que non maman tu sais que je t'aime mais je te vois ceci nazo mona en place boy moi défaut moi izawana dans bandi non maman ba boy eza nibeli mususu bazapi mabe ani ko embrasser yo te pour anini azoyoka mais ata yo moko maman ce que ba mobile aza mobile mabe parce que ça mobile mususu zapi na basi mususu balinga embrassement ouais mais avant da na ignorance ayebi que non mobile nanga embrasser ngaiti mais quelque part maman yeba pe kotala autant moi si na mobali surtout nous les jeunes quand moi c'est mobali bolingani embrassement fait za la caca fait za la caca et ça la peka à tout moment il y a nyoso quoi bon et ça à tout moment tu le vois tout le monde ba mindele na train na partout na escalator wana ce que comme ya buzo ya buzo ba neni pas musu ba lingala ba ko pe bongo nous les africains non je ne crois pas Domisanate. Qui n'ont pas gagné dans nzela, ils sont pas bandés peso bis, ils sont pas bandés pour embrasser au papa. C'est un peu étrange. Tout le monde a on dirait c'est du nouveau. Qui n'ont pas embrasser un ami sur bas. Tout à l'heure, ils sont en mariage, ils sont là, oh papa. Yamba moi si na embrasser. Déjà ma pesi mbonga libala mais oyo kaka moi kilo. Ozo pesa ni ya matama. Ozo respecter otali papa za na batu bazawa na donc pour na biso fait ça makana na ndenga kuku na chambre mais pour ngai eza na ngoma beti papa so ebisi moi c'est vérité que non maman bongisa côté kuna aza moi si nao parce que comme le quoi moi défaut mon boyer au komi kokima to komi ko sa elo mon boyer donc c'est pas bien et pour ngai papa bota courage pour sa maman donc ce qui pas ebisi maman peut à comprendre maman za papa maman mususu mobala oyebisa maman pour na monike akomi na mwasi mususu yango komo loba nanga boye alinginga susu te abotel papa incompréhension. Tu vois souvent nous les femmes tu vois ba défaut mon boye tout ça là ngoni tito to ignorer yango mais ils appellent le kuta que oh maman yo yebite que ozolumba ils a le kuta mutu nyonso za propre tant a remarquer lo komo boye katina ye akoyeba que non et lo mo boye za bien te katinanga soit tu que bandi sika contacter maman comme médecin batali o munoko baswani o mino chez ozonga kaka
bakosala o bakoki kosala parce que on a pas utilisé la séance première séance deuxième séance ti ba continue ti ici là ti balandela yo ici là mais ba maman ba sala semblant c'est comme si azo komi yo kangote po nga aso na sali musala et qui na toki na yebi ki na za boyo si na yo na zo sentir que non moi sur la motoki c'est ça mais bon ce ko ya minu dina yebate to o ya nzoto to ya mapeka na yebate non pas ninte kende ka ko se faire soigner c'est ça maladie kende ko se faire soigner c'est ça manque à propreté c'est faire ko soigner nzoto na yo donc voilà. Donc basi belé ils ont un peu de problème wana bozo accuser mibali na bino mobali wana boy yo moko mitala pe na no bien bongisa ki bo mwasi na yo bien o sepelisa papa et kozala pe malamu même pona yo moko nanu na ebite maman Judith na linga ki obeta mwasi te muke na problème ya ba slip na ba soutien parce que papa ebele ba komela biso balobi ba maman ebele tellement que azana ena ndaku donc a changera te donc des à la renouveler parce que ce sont des choses oyo des petites choses oyo mibali balinga pe moi être sexy moi ba slip ya ba couleur obi que non na obal ça soutien oh na ba complet quoi et ça la paie bien bon le fait que baza ensemble et ça donc et le bébé on l'ôté papa va déclarer et papa OK na moni ake azuma moi chérie na wana libanda et que amoni moi slip moko boezo ngenga yo na moni appelle côté la biso. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Allô, bengi biso wapi de la part de qui s'il vous plaît? Oui, bonsoir. Nous avons bien vu la partie à Belgique. OK. Oui, dans la deuxième émission, nous avons quand même appelé ça moi vie par rapport à thème. OK. C'est vrai, on s'appelle la thème au pony pour l'émission. Merci. Moi, je vais ajouter que c'est vrai, beaucoup de femmes aujourd'hui n'attendent les lots. OK. Bah, la propreté, na bandak na bango. Ouais, et ça, c'est le même mingi, mi bali mingi. Bah, on va ça bibasi na bango te. Bah, on la mopanti. Moi, je veux qui ça à 2 reprises. Oui, donc, et ça vraiment important. Na biso basi, pour va soigner nzo na biso. Oui. Pour va soigner te. Alors que l'autre est très important parce que ça là que mobali avanda. Yango atira pour mobali à moko. Donc ce que je voulais seulement dire dans de quoi basi et l'autre est très important. Et puis propreté ici qu'on vend c'est très important. Donc faut comprendre bien maman biso wana nde zakalaha elibala nde yango wana o basi ebele bakomika mobali nanga batiele zakalaha donc zakalaha eza nzoto na yo na ndaku na yo. Attends, ami bongisa azala propre azala so tu peux t'imaginer mutala mukitongo asoko na été mais pour revendre moi sur ma journée on bien soko na auto vendre tant que moi si et c'est ça normal té. Oui. Donc il y a d'autres trouver dans normal la mukina ya soko lité. Et là normal té la salité. À l'IEP. Ça se fait pas. On est fragile. Oui. Tu dégages la base. C'est ça la monde la facilité n'est pas tout. Aux hommes. Si on dit que l'angela dermatologue, l'angela ba médecin aussi astuce c'est ça on voulait pour la citron, astuce c'est pour saler là pour soigner nos autres à la propre. Donc c'est très important, faut soit soin nous autres na yo. Europe pour maquillage j'ai besoin de talon mais ceux qui dans les années 4 sur soko doit propreté, ça ne vaut pas la peine. Faut nous autres bien ba deux ali ko pas ba déo. Et c'est très important. Bien brosser la bouche, cause la propre, mais l'odeur moka bien. Pour qui me sape oui maman mibali ebele parce que mibali ebele balobi ke problème wana nde ezosala ke ba comme un peu infidèle lelo pe basi bazo accuser mibali to mibali nanga aza infidèle bobe mabosani ke ye moko nde azoprendre soin ya nzoto na ye te mpe ya ndako na ye te. Est-ce que pour mais est-ce que dans les mingi bakoko et ton basi na bangote au moins là que ton à moi c'est à côté alors qu'il faut prendre ça moi expliquer maman tala
défaut ça pas la boue. Dans mobile msu ye soka zui likangu na ya komi ko ke finga mwasi na ye pa likangu wana mwasi na nga kutu yo za bien yo na yo ko bien mwasi na nga kutu azaka boy na ebite so to condamné ka basi pe kaka na point wana poza la kina emi bali pe fa bota courage wana basola na ba mama na bandaku. Oui, nous avons besoin de travailler tous les deux côtés. Mon père, son monde, il faut que ça moi, sinon, on a tant que le banda. Mais il faut vendre sa moi, c'est moi, c'est ça, mon père, les gens, ils sont pas allés pour la propreté. Je veux moi, c'est pour ça que son bal na. Donc, ok, c'est bon, madame. Tu sais, le Bengibson à partir de la Belgique. Tu dois continuer toujours dans l'émission à Bisso. Tu rappeler Bisso combo na yo si c'est possible. Lisha. Ok, Lisha. Ok, merci beaucoup, Lisha, la Belgique. Toujours continuer toujours l'émission à Bisso. Ça c'est plein. Sur la Bisso, vraiment. Ok. Merci beaucoup, maman Lisha, la Belgique. Amen. Ok, tout passe bien, vraiment. Ok. C'est bon, on va pas Zali. Merci. Ok. Ciao. Ciao. N'invité maman Judith Ochoyoka. Donc, depuis Belgique, vraiment le problème est très sérieux. Maman a un problème, il y a des soins intimes. Donc, et pourtant mundele a facilité na il y a des produits, il y a des savons ils ont uniquement pour na biso basi ou ils ont même awa ezali même na niveau ya kini ezali et puis eloko ils ont plus facile les citron même na niveau kini biso toyeba ki yango ba hydralant ezala ki peut-être soko zuino tant ya osomba hydralate au moins osomi citron na yo ozo sala ngo au moins ta chaque mois une fois ozo sala bain intime na yo vraiment aux 8 ans na yo ya kibo moi si mais lelo ezati na poto ezati maman keka maman côté na douche a osala 3 minutes 4 minutes 5 minutes à bimi na ebité ce qui est normal maman zo sukwa na stress na ebité mai eza kisi pona biso bato en général pas non pas pour la moi cité pona biso bato mais tellement que tout le basi maman ouais ben je le ba awa que nos salité est comme vraiment impossible pas basi liboso to bana mona basi poto baza bien baza soin ba propre ba ungenga ta ba série to bana côté là toujours landa Zakari Baba na nini oyo na émission mo boye na bosani komba émission ngo toujours mon avance soit thème côté Tour Eiffel bien ba thème ce côté toujours mama ba couleur ma poto mais lelo si kotoye biso moko na poto bo eskizinga ba mama nanga ya basi awa na poto basa kini baleki biso na propre vraiment on a évité au lobby vraiment oui effectivement on a peine encore confirmé au moins mon quai hein basia kini baleki biso na propreté toza zéro moi ce qu'on vend même sur le coquet musalate on va na ndaku toute la journée sans kosokola eza nini papa uti musala mususu oleki kota cuisine na place opesa bonjour papa solo mapeka na onde mtezo pesa papa bonjour to bonsoir pour nini tout changer c'est pas bien to comment ko indisposer ba papa préfère ça akene libanda akene eta mo café moko boye parce que ayebi ke na ndako kuna solo excusez-moi donc tout mécanique ko changer et puis ba maman ba quand même sous soit akena nini soit akena na magasin aluka ba caleçon to benga ba caleçon ba koko oui, à moins cher, Luka Bakaleson wana. Mais maman, vous êtes jeune. Papa a besoin de nous séduire, na nyonso. String eza mabete hein. Vraiment. To comment employer moi string mabe. Oh, eza bakalaso bandumba. Mais papa so ke mona ngoli banda kangami kuna. Mais yo moko maman. Pour annuler ta string ti. C'est deux mobile na yo za yo. Ce qui yo séduire, tu n'as pas séduire.
Maman Morobo, il a évité à sa conseil. Une femme doit être une pute pour son mari. Donc, bien sûr. Aux la nion, aux la maman nae, moi si nae pute nae, donc nion ça pour la mobile. Pour l'anga, éviter ce que ça. ah, pour l'anga vraiment les mots qu'il fallait à la place qu'il faut. Il y a un vraiment donc à lobby qui toque. Moi si zala na yumba pas mobile non que aux la numba ce qui là te la ba string, là te la nion. Bien sûr. Azaya yo, abali yo. Ezate li kangu teo ki chéri te maza mobali na wanda ku sepelisa ye. Skoso lelo papa ki na ekin. Pour na kin baza, la fille kin baza. Baza makasi. Ya singa na loketo, oh mayaka, oh nini. Basala ango. Sko atanga ya la poto yo maman zo baba nani bakali son lokwa joueur akala. Pour no bunda box. Pour la nini. Lata kale son malamu. Ulungu pe bilamba papa à sentir pénant quand même maman malo papa échanger ah papa ça qui est mère moi mère papa kiti oui puis maman Judith n'a évité le niveau qui même avant peut-être au bas là avant au moins la moutaye qui a outil poto mais aye kin akuti on a kin azolenga yo aoloba mais comment moi ça boya cause na kin propre boye comment donc c'est qu'il a poto ye à mon non pas moi si na été pour la ngala koloba oui à mon anyangote. Moi, si je suis poto azani salité, a préféré azani à moi si je suis Kinshasa parce que azani propre. Pour la maman, tout mécanan kota li kambwana, tout négligé. Ezate que papa le quoi message la salité na yo le logo qui sango. Le logo qui sango que non papa qui ndaki Afrique sota kenda koteka. O ba mona ki na flat mon ba la na moi si ko kamwate. Parce que ça salité, ça bien té. Donc mi bongisa. Mitala penano. On bala zo ki manga pourquoi? Pour la nini papa linga été. Maman Judith na système où maman mon a lati sous-vêtement ya rouge, soutien jaune. Na éviter ce qui dani. Donc va éviter et pourtant na éviter même na niveau kin quand même ba jeune fille a aucun des cas et ba chinois wana a luka concordango, a luka misala ke azala une fois mutu quand même harmonie njoto na ya harmonie ma ya ba sous-vêtement na quand même ayoka bien. Pour l'angaï vraiment, passer à poto. Tout ça le désordre. Yo mon awapi, moi si on l'a qui n'attend soutien noir, qu'elle soit bleue, tout mauve, tout violet. Tant on se l'ongwana bilamba, il meurt à papa zani. Oh baby si maman il meurt à papa si c'est possible. Oh pina pardon. Donc comment on baille, da baille yo, alingane souté. Pas nini. Kozanga komi bongisa. Concordance c'est ça la et attirer papa. Moi caleçon pembe, moi soutien pembe et ça la rappelle bien. Attends msusu le quoi maman mon kobo ya loba na oté. Ma sœur ba caleçon bozo somba na somba ngoté. Parce que ngaza libumo. Na bisi ngabi maman. Il y a des caleçons ils sont vraiment sexy mais ça pour na batu ya mabumo. Otali pe caleçon yo sipi libumo ki toko. Mais ça sexy, et ça bien. Papa soit mon yango CP nango. So là tiens ensemble, et ça qui toko. On a la mona rango tingabi. Magazine. Le magazine c'est belé. Et ça te que le cause ali nene et soit oye ba ko arranger ngo teto ba caleçon ezate, ba caleçon eza. Oya basi am nene, oya basi pe amiki. Donc toujours ka ba raison te na bilo mo boza nango bongote. Donc voilà. Donc on a évité le vraiment to comme na suka émission na biso masola kati na surtout palo li mo mukie ba maman tozo lo bara po na biso ba maman to mekampe ko bongisa po to retenir ba papa na bandako tozo a besoin te ba papa ba kenda trop libanda basi wana libanda ba oseka biso trop bazo mona penda ke bangonde de photo la bango ke biso nde en photo la bango ke biso nde photo bongisa kati na biso na place osala bazwa ebele banda na komi bongisa yeba ke fona bongisa bile ya papa na bongisa nzoto na nga papa soka monyango a linga ko kaka donc bolingo ane demeurer toujours pour diminuer te ou esilater voilà ezaki bongo émission na bino masola kati tokomo kinde na suka na ina sa mo ba dédicace na ngai Nazongi Susu na Zwa Ndombele, Bibliothèque internationale Angola, partenaire officiel ya Bomoko ya Mboka. Et na bosanité, balobi ye aza prêtre ya ndenga mukete.
Tino Tabala, donc na kati ya États-Unis d'Amérique, donc il est à New York comme mekate, donc il sera bengi au sepeli. Talara il est dans les États-Unis, mais sera bengi Suède de sepeli et na pesi sumbote na grande sœur nangai na Belgique, bibish baelona motema ya papa Didier Aina et sans oublier ma copine personnelle Bijou Keti, motema ya Zuzu Keti, donc gros bisous na bino et na pesi mbote na Sonia Elanga na batu nyonso balandi nyonso ya bomoko ya mboka, sans oublier ye moko boss na biso balobi digital momo. Donc na ebité ba mbote belé na ye patron na biso et puis la pesi mbote na apôtre Peniel, donc conseiller à Bomoko Yamboka. Ce Bomoko Yamboka, ils ont résisté toujours, bien que l'attaque ils ont par-ci par-là. Ils ont grâce à apôtre Peniel. Aussi, n'a pas si moté na maman la biso ya Bomoko Yamboka, maman Pauline, bambote belé na yo, voilà. Na évité maman Judith, mo bambote, ça la moi bien, na bateau ba ebio. Vraiment, merci de vous inviter ngai. Pendant que maman ti bukainga kaka. Donc payé ba ke to zongelo lisusu parce que il faut zala o loba bien tellement on a habité donc faut zonga lisusu. En tout cas, na pesi vraiment merci papa Momo na moi sinaye maman Pauline et puis na bango. Vraiment na sepeli, je salue ma famille au bazar Kinshasa, au bazar Awa. Surtout sans oublier Mboli Lieke, camarade Kati Yoyebi, au Kama, Koki Marambango, mais na Koki. Alors, on a participé Mbote, la famille, il y a papa Baranangai, on a pexi Maxine Zezambote, ici Kayazali, et puis on a pexi sous John Zezambote, et puis à mes enfants, je vous aime beaucoup. Ok, maman vous aime beaucoup, moi aussi je vous aime beaucoup. Et pour clôturer cette émission, on a eu un gros bisou à ma chérie que j'aime beaucoup, Julie Baleka, donc journaliste à Bomoko Mboka, je l'aime beaucoup, donc un gros bisou na Suède na zalaka na ye, donc botika ekimia, voilà. A Rosala toujours, père Otika la toujours na Bomoko Mboka. Bye bye, on se retrouve à la prochaine, à nouveau numéro ya Bomoko Mboka. Hedo. Donc na ye susu ko pesa mbote na ye moko donc babi ye na Angola mutaleki azati donc yo solo do leki ye donc lukato ye ba yo babi ye donc Jean Ndombele donc bibliothèque internationale donc babi ye na Angola apa ye muso azati Jean Ndombele donc bambote na okuna na Angola babi yo oza supérieur donc oza likolo na bango nyonso to peso bambote ya grave. Boboko ya Boka 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo Bomoko ya Mboka. Babi c'est vraiment vraiment les lots ma doko d'abandon comme nos santo beta to senga coalition to senga permission et ça grâce à Patrick Momo digital siko mboka na mboka ya ba kontinango awa siko digital ya solo Patrick Momo ha regarde ma solo ba image oya ni boluka na Patrick Momo awa makamto za kitoko lilo bakosa binote yango ne mikolo yo wana pena to Mathieu Kiti soko tuni nzambe mikolo na prière biso ka kota na 3W Bomoko Mboka bino bomona nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi nzambe soko bise misho bongo bino bosa wapi 3W Bomoko ya Mboka 3W. Bonjour bandeko nanga nyoso, mes frères, mes sœurs congolais. Tala, restez connectés, kozapete, oyo Bomoko ya Mboka. Site mibalete kaka moko.